traiter papa le rhumatisme et tout. Mais pas si na motema poza liwa moko boye o eza ya liwa na oti donc muta sombeli yo maladi po et rendre yo et kotona sa mabele eza pas si pona ndeko asali acte wana en tout cas na o rappeler ndeko asali acte wana e bageno biso tout ça va passager a o koti muna sa mabele yeba ke sa mabele za pona mututu ya ntila na biso siko acte wana o commettre wana eza pas si nabatami te nazotala Congo zibola nabatami na ngai te nazotala nde Congo zibola Meso TV butulanga wapi chez nani chez la reine Omba elengo eza kuna non sotali te mitali yo nga na otala na ngai Congo zibola Meso TV yango nde makambo kwa so ningo pena otala pena TV est bien, ma solo est bien. Ah, nayebi te Congo Ziboli. Ngana sina Ziboli misunanga. Meso TV na sina Zotal. Ah oui, bonjour chers fidèles internet, bonjour à tous les abonnés de Congo Zibola Meso TV. C'est toujours moi, la vôtre Esther Nzola la Renala Madra. Toujours dans ce métier pour vous amener les actualités sur la ligne de Toza la minute, toujours en mode de matanga. Touti ko perdre une grande star, l'une de notre, une chroniqueuse mort à Ebana na Kombo Evelyne Kamon, Mama Lopango, à Sarah na Bachena, Sarah na CBS, na émission na Ezaki mingi option de star, to banda ko lingango, bino pe banda ko sipla na mingi ma, elle n'est plus de ces mondes, Nzambe Ebana ko za molimo na ye. En mode matin, nous sommes déjà dimanche le 16 février 2020. Nous sommes en résidence na commune à Bandalungwa, place à Nako Fanda, na kanisi na Simananga Bozomo, na Batbaza. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens dont regret mort qui na mutema. Batbazo quand ça toujours y vu. C'était pas le moment où Nzambe a décidé à zoyer. Mais sans le tourner, ngana lobara toujours que tolbiso tolobara mingi te mais ba image tem tolba. Quand soit qui t'a en kotambola na ba chaîne et belé place à travailler qui poisa qui muta ba chaîne et belé ba qui ko zoyer dans ça qui peut moi ba interview na ba journaliste na quelques musiciens na kanisi bo rumona yango ngala lobara mingi te mais les images et même va parler na sengi na réalisateur azana sima caméraman amekampe ko donc c'est la biso moi image wana on se retrouve juste après sanangai na poto bazé belé Nathalie Blaise Lomingo Fashion Popol Mukelenge Popcorn nakanisi Dieudonné Mongali Kabuya nakanisi en tout cas bamasa bazali penza ebele puis na côté Angola napesi Ben Willy les Gabonais napesi boss de Gama Mokonza Lukapa en tout cas bandegono surtout batala ngayo. Alors pour te libérer Zak Maï, question sur Sokoda. Maman de terre tout monde peut kunezo inde yo de gérer ba mission na ba plateau ba Blaise Boula ba Nyoka Longo ba Verkis ba BTV Verkis coup d'état pa Nyoka Longo parce que article qui intérim en fait na landaki point de presse ya Josarté na évité ceux qui sous bassement na bango zani mais j'ai appris que la justice avait tranché ndé salaye ke ba ko reçoit décision wana. Le dimanche prochain, je vais recevoir sur mon plateau vers qu'est-ce qui est mon gars. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais je tiens à souligner que c'est une société de droits d'auteur congolais. Oh, lelo, tout ça n'a pas ça. Ezala n'a impact sur la vie des artistes et musiciens. Pas des artistes seulement musiciens, des artistes en général. Tant de bandes de gobaotika biso aboué. Neti ndewanabiso Dadi di Kambala et consort ba tu landana awa so les lots zaki na ba société mongo ezaki makasi na mboka na biso ba droit ya bato wana il faut revenir pour na bango bakunda bango avec honneur bana na bango batikala ba do sala ba dadi ba sala ba film belé parce que ba film c'est ba film on a sala wana et cause les servir à te pas bana na été ezara na YouTube kara au felo est-ce que ko servir pas bana na été au servir na ba famille na été donc bino ko na ni surtout il faut interpeller biso ba noko bazong c'est bon sens politique à culture makamwana il faut bazong sur na parlement pour que talango donc longue histoire quoi. Voilà, merci beaucoup Eni. Marc Aouz Kim Jong nazo présenter ba condoléances na famille biologique ya Kamon Lopez Evelyne oye mingi anolinga to benga Mama Lopango quoi. Donc passe na motema robungi sa petite sœur propre ya Katimini. Donc wana za
quand nde bato baloba o te bolobara bolama mutu soki adaye te ye même ntango alaki en vie donc ayebi place tondo kozala na ye tondo ozala nde partout bakote ya bisengo bakote ya bapasi tondo kozala na ye et puis voilà koyebana na nga na Camon Lopez tout d'abord ezalaki na Bandal à l'époque où notre travail avait rédit à Missi toyebana na ye déjà et puis kokomaki pire ya kobima seri moko boye topotanaka nde makasi wana aza na RTG topotanaka mpena makasi émission mpenza ekata mpenza donc nayebisa yo eyalaki opesi mbwambwa boye et puis après kaka koyokana te wana ematisa nga pression na nga lisu na ye yakokoma siko bapire etake petite sœur na biso aliaka lisango na ndenga presse biso koto tolia lisango na ndenga lindanda et puis basouvenir bien naza nango Camon Lopez ye azalaki fille moko boye oyo en tout cas azalaki mutu moko abombane baproblème te ye azalaki so na problème na yo ve na ngai yebi mokolo wana donc na voix ne alaye nango yalaki un peu une voix provocatrice donc so na problème na Camon Lopez elobeli ne kaka donc oza mal à l'aise ici koza donc kolobaki non naza na bon souvenir rebelle et puis ton ozane trop na grand pote des affaires mikui donc ye allait trop moko ozana bave na biso ya Victoria Eleison oyo bauti kofete mpe liwa ya ve na biso ye vala Camon molimo ne mpe mana kimia nayebi eza liwa mo normal te mamuloko bambasu wana elo moko boye tala no ya maladi moko na wana hôpital batraite yango te donc eza maladi moko spirituel oyo babukakelaka bato oyo soki okende ngo na hôpital ezwaka solution te donc ya maladi moko boye soit bakelukela okota bamere oyo bakataka banzoloko bato mosusu na prière osangisi bon biso lobengaka bato mosusu bamona yango so basolo na bokoko soki eza kisi ya kisi ekindoki te eza bokoko mundele ndenge asala médecine na ye ndenge mpe biso toza na médecine traditionnelle oyo omonaka bato basalaka biso batraitaka bapapa balokolo barhumatisme et tout mais pasi na motema mpo eza liwa moko boye oyo eza eya liwa na yo te donc moto asombeli yo maladi mpo erendre yo ekoti na sa mabele eza pasi mpo na ndeko asali acte wana en tout cas naorapele ndeko asali acte wana ayebake non biso tu toza bapassager aokoti mu na sa mabele yebake sa mabele eza mpona motu tu ya nzela na biso siko acte wana okomettre wana eza pasi ekoma osalama trop donc pasi na motema mikolo na kini mikolo na mokili tomomonake non bajeune fille ou bajeune garçon bapere oyo baboti biso bakundaka biso eza propre te baparent basala deja acte na bango ya kobota biso na mokili mpo ayebiki etanga kolemba biso tosokipe na bango tokunda bango komona lokola Camon Lopez tala mama pasi na motema ayokaki mare azokonte mwana kunda ye akundi mwana eloko wana eswaka ederangeaka mama asalaki devoir na ye abimisaki yo na mokili ayebiki mwana na nga aobunda mpo na nga ye moto akokunda nga ye moto so nakomi mpaka ye moto akosokola nga sikoyo esali le contraire ça fait trop mal au cœur Evelyne Camon Lopez esika ozali molimo ne mpe mana kimia oyo eza ve na yo Kim Jong Mark House nga ntango naotalo na photo naomona ne oyo banda oyo olela te naomona noka loko oza bazopiblie epuis infongo ezwi nga nazalaki wapi nazalaki na Oscar Chibango l'administrateur tofandi na biso toloba ku liwa ya grand poète c'est-à-dire Tambala tosolola te maka osala boye mbala mona nazwi coup de fil ya Laskoni Mbuza c'est lui qui m'a appelé talaka poto koma na avantage moto akufi na Kisasa mais moto poto moto azoyebisa nga ke na bokufeli kuna na Kisasa ozo comprendre Laskoni Mbuza benga odeya est-ce que ya solo Camon vraiment kufi olina benga kutu bato presse olina luka moyen mosusu na bite moto akufi eyebanaka na réseaux sociaux na koti na tshombo na nga kaka na Facebook na tie boye mama na ngai namoni kaka basini oyo bino botiaka wana basini oyo bamotia na baréseaux sociaux wana oyo batiaka na mitala ebele natali basini wana elekaka ebele
Et choquaki nga avec ces très belles photos, qui wana talaka yala muta propre accoutrement et puis voilà. Donc là la fille au hasard, elle a na beauté, elle a na taille solo bien donc et puis elle a na qualité, elle a na qualité, tu vois. Alors là, les filles moi bien instruites, donc tant que ça l'émission, vous sentir que non, elle a navigué langue française, elle a bêta ba English. Et pas au bêta mangala pena ya langi la donc allez petit na biso ya kati moli mon épée mana kimia Marc House Kim Jong premier mais c'est fautif à rotika la robot sana oti gloire à Dieu amen. Non, baza na bolingo. Soki yo lingo sala makambo na yo. Sala ngo pona succès na yo, sala ngo pona émission na yo tala maka, sala ngo pona ba vie na yo ozoluka ba vie. Ko luka ko tsa muninga na yo akota na sama belé, en tout cas ça inacceptable. Donc na ko accepter eloko moko ya ndenge wana te. Bato ba osala biloko wana c'est bon osali yango, mais retour ezali mukilo ezala ya nzambe, osala sala 1 2 3 4, mais que ban à 5e moment on peut mettre à temps dans circonstances à permettre aux retour. C'est trop dangereux. Faut batika. Batika, ba genre wana batika makambo wana, eza bien te, ezo honoré te, na miso nzambe azo sepela tamukete. Ah oui, na kanisi bolandi ba image au régime na ko balancer les biso. Tout ça toujours na monde matanga. C'était une membre sa façon de présenter les émissions nous plaisait. Chaque dimanche, bafandi déjà ceux qui couraient c'était déjà koluka déjà ba place courir ça pour bafandi baza toujours branché na émission et option de star, mais malheureusement passe dans mon thème. Atiki Bissou. La sœur n'est plus là, Evelyne Kamot n'est plus là, maman le pango azali sous-souté. Na habité ceux qui te rejoignent sous maman le pango lokolaye, ceux qui te rejoignent sous moutou à présenter l'émission lokolaye parce qu'azala kaka na lo lenge na ye, c'est une fille bien, toye bakié. M'tamta jugeait excellent, mais pour moi elle était une fille bien, tantine moko gentille, Yaya Malamu, elle était très bien. Je tiens à remercier un caméraman, mon caméraman Dieu et sans oublier toi le réalisateur René Abiri. Mes condoléances à la famille Camo Lopez et à tous aussi nos fans et sans oublier à la famille, la presse congolaise, le média Tozana Matanga, mes condoléances. Et je tiens aussi à vous dire merci, je tiens à remercier la boss, la patronne Maman Omba, la reine Omba, Adélie Omba, de gros bisous, de moni maman. Tozana Monda Matanga, tozo père de moko ba chronique zamnini, moko ba elombe. Oh emora no mi benga na za elombe. Elomba ko elemba za litusute. Nzambe mutapesaka, nzambe pe mutazwaka. On ne peut rien faire. Ce que zaka ba toye barake mutako kufa si il faut donner des millions à tas d'argent, mais totia ba mbongo manger. Si il faut donner à ta ba bijoux à ma pang mais topé sa main, on ne peut rien payer magnon se uta et panzame. Nzambe muta décida ki kengonga ne koki azuye biso ba oto tikale to milengela. Na kosenga pe na ba chroniqueuse mususu po ya kotia ba polémique te bo ezala matanga ezala lokola buzz te bo créer buzz bo tirer lokola ba sujet mombo na kasi ba mususu ba comme déjà ko sala ba émission po non loba ba n'importe quoi to télé million to za la matanga soyons sérieux. Ata ceux qui muto azaki bozangi na problème, on vous prie de mettre le rendre à côté. Faut ta rendre na côté to lela po liwana liwa ekozwanga na minto ekozwayo. Je tiens à remercier à tout le fidèle internet. Na ba fan na surtout balinga ngai Léonard le baming tepo na des ana choc à makasi na aussi au père de Yaya na ngai Evelyne Kamot Lopez. Je tiens à vous remercier. Bye. Ciao. Nabatami te nazotala Congo zibola nabatami na live te nazotala de Congo zibola Meso TV butulanga wapi chez nani chez la reine Omba elengo eza kuna non sotali te mitali yo ngana otala na ngai
Congo Zibola. Meso TV. Il y a un makambo quoi. Son nous pour notre tala pena. TV est bien. Ma solo est bien. Ah, na habité Congo Zibola. On a sina Ziboli misunama. Meso TV na sina zotal.